Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na baeba so bolinga maman Eliane Nit na pesi bino mbote. Bwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Na pesi bino mbote mingi baeba ngai. Baeba nga boni bino boza malamu. Merci beaucoup na ndeko disposera. Tant na bino pona kotala nga tope pona koyoka ngai seki na bike. Allo, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Emission na bino yango ebanditi. Prépare-nous pour le mariage. Ensemble, suivons maman Eliane Nit to landa mater ya maman Eliane Nitu na pesi bino mbote mingi pe merci mingi nzamba pambola bino ba ebanso bo disposera tant na bino pona kotala maman Eliane Nitu to pe pona koyoka maman Eliane Nitu na ena lisolo akosola na bino lelo mais soki azambala liboso kutani nanga ekoyebinga te naza maman Eliane Nitu naza na service traiteur et décoration la Providence qui date de 12 ans soki oza na besoin ya kobala oza na besoin ya mariage oza na anniversaire ya libala na yo peu importe fete koki kozala nango ko hésiter te contacter maman Eliane Nitu numéro nanga téléphone ezali 06 15 31 69 90 pona yo moto za libanda ta moso za na posa ya kosola na maman Eliane Nitu numéro nanga ezali plus 33 15 31 69 90 eza numéro nanga ya WhatsApp. Merci beaucoup pour na commentaire na bino. Merci beaucoup pour na coup de fil na bino pe na considération surtout amour na bino obo manifestaka epa yanga wa bino maman Eliane Nitu. Lelo nazokende kobetela bino lisolo moko ekosala bino pasi ekopesa bino pe mawa mingi. Na kanisi biso nyonso ndenge toza kotala tomonaki na nini na Kinshasa na pasteur moko abomi mwana. Pasteur moko abomi jeune fille. C'est quoi abuser la jeune fille après abomi jeune fille wana. Bon mona ki yango bino so parce que na yebike bino to nyonso bozana boza ko yenga kana kati ya YouTube kabwe. Bozo yenga na kati ya YouTube mona ki lisolo wana. Ngai na bino tomona ki yango elongo. Ezana ndeko moko mwasi abenga ki ngatanga moni lisolo wana abi mamani tunabengi yo pona moni pasteur moko abomi jeune fille na Congo. Alors na lobina bimisa oyo nga peza na kati ya motema na yebisa yo po osolola yango na ba oyo ya yo ba oyo balingaka yo osolola na bango lisolo nanga omona ndenge nini abu ya ba pasteur. Alors ndeko wana mwasi a relatenga lisolo na ye abi nanga ki lisolo na ye ezali boye. Azalaki na bana na ye mibale avandaka na bana na kati ya ndako kaka ndenge ezalaka obimi mwa muke okoki kosala ba course akende kosala ba course na magasin Lidl akomi na Lidl akutani na tonton moko aza wana bobika bato bazaka les gens qui ont leur sérieux quoi au mona bango baza na heure moko sérieux tango asombi biloko na ye azobenda kadi na ye tonton wana pa asaki mwa ba course na ye mais azaki biloko zaki ka muke na ede yo na sunga yo tout ça boy na boy koyedango eza teka ya na voiture ki pe muta makolo abendeli ye kadi azu kadi na ye ti bakoti na bisi yo ke wapi ser o ngala kebo alikambu te lokola kadi na yo eza kilo na accompagner abi yo muto za na banza abi te naza na nga presse te nasani na accompagner yo akamati accompagner ndeko wana mwasi ti na ndako na ye ngai nakomi ya navandaka awa alikambu te merci ser abandi koteya ye ser omoni liloba bandi kopesa ye liloba nzambe ndeko wana mwasi azalaki na bana na ye mibale asa bota abokolaka bana na ye moko asa azoki déjà déception d'amour pasteur apesi liloba nzambe ntango apesi liloba nzambe bapesani banumero ya telefone akei akomi kobenga ser boni yo beni bana maloba moko ya sukali maloba moko ya gentillesse nakoki koya na ndako ti tosala ata libondeli boyebi bapaster nde balingaka kobondela bato mpo motu yo mosu osambeta mosu nzambe ayoka o te selon bango il faut bango basala o priere mpo nzambe asala nini ayoka pasteur abandi koya na ndako ya sœur wana jeune sœur vraiment aza jeune sœur. Quand je dis jeune sœur, elle a moins de 40 ans. Voilà. Alabi maman Eliane Nitu pasteur akomi koya kutinga na bana nanga mibale tokomi kosala balosambo tokomi ko en parlant de bana vana continuer na pesi merci na mama Maria oya sunga kinga ipo na matela na kanisi bino nyoso bozo ba mikolo oyo nyoso naza kolelela bino po na ba matela ya bana nanga baza na kati ya orphelinat bobi kinga naza deuxième mama ya bato nyoso mais naza na bana nanga baza na kati ya orphelinat le cœur d'une mère bino boza deuxième famille na benga bino ma deuxième famille ma famille du cœur orphelinat comme on a le cœur d'une mère
bana bazolala malamu te, bana bana pose ya ba matela. Na singi na bino boye denga na zana besoin ya 30 matela pour que bana musu bandola atami mibale pour que bana nanga bazwa place ya malamu ya kolala. Merci beaucoup na Maman Maria. Maman Maria, merci beaucoup. Na kotanga nom de famille te Maman Maria na Finlande. Merci pour na matela. Oh tindela ki bana et komi vraiment na pesio merci. Na singi na bandeko vraiment bokanisanga makasi pour na bana baza bana na ngai, baza bana na bino. Ndenga na za deuxième maman na bino. Bino pe boza ba deuxième maman ya bana wana nyoso baza na kati ya orphelinat, baza na posa na bino. Bible lobi nzambe azali nzambe ya ba orphelin, nzambe azali nzambe ya ba veuve. Mais nzambe akitaka te po aya kosala atusha kaka mitema ya batu po batu wana basala nini basunga baninga na bango oyo baza komona. Touti komona aya biso nyoso awa na tozana na mois de mars tomoni makambo uteki koleka awa na internet ya mama moko azaki ana poto atindaki biloko pona ba orphelin, surtout atindaki pe biloko pona ba veuve. Mais ba veuve wana bazoki biloko na bango te ndenge tomonaki biso nyonso tu na internet ke ba veuve wana bazoki biloko na bango te. Na kozanga kozwa biloko na bango na koleka boye na internet mbela ekiki kokoma pa iwape pa ya mama Olive ayi koyoka kia ba veuve baza wana bazwi biloko na bango te. Ba veuve akomi koleka na ba television kolela biloko na bango. Lokola nzambe atusha kaka mitema ya batu po aza nzambe ya ba orphelin, aza nzambe ya ba veuve. Mama Olive Lembe ya moni ba veuve na television ndenge baza kosala nini baza kolela. Le 8 mars a bengisi ba veuve wana nyonso. Ayambi ba veuve wana. Apesi bango ya kolia, apesi bango ya komela, apesi bango ya kolata. Pona nini? Parce que balekaki amonaki bango. Ngai peta mbosel sarabana na nga na bomba kate na bomba na kate na la kisarabino ki botala bana bale makayabu, botala bana bale soso, botala bana bale ngombe na la kisaka. Yango naza ko senga na bino ba matela. Matela moko za na $40. $40 matela moko. Wana eza vraiment ya première prix ya matela eza $40. Oyo muta kola la pongi ya malamu lo tipe bandoto ya bien titongo. Kuba sadilanga kuba dilanga kuba melelanga mazama kiozi. Nazolinga bana nanga ba profita kata kotala pamba bino botala nga oyo bana nangai o baza na kati ya orphelina ba profita kata ndenge bino boza kotala nga bazwa ta matela bazwa ta lipapo soso bali nzambe akosa nini akopambola bino. Merci beaucoup. Tozonga na kati ya lisolo na biso. Ndeko na mwasi aza na bana na ye mibale ndenge na lobi. Pasteur akomi koya na ndaku babandi kosambela na nani na pasteur. Na kosambela sambela na pasteur, pasteur akotisi dossier abandi kolinga ye. Akuti ye aza na mukanda mboko française bavandaka na reine. Pasteur akotisi dossier abandi kolinga. Mwana na mwasi abisinga bi mama na ape na mutu te, na ape na mobali te na zui déception pa ya papa na bana oyo. Tolingana ki na ye toboti bana mibale mama aye kotika nga siminze asa nini akei tokabwani. Tobala na ki na biso pete tokabwani na biso. Ake na yenga pe na tika na bana nga. Alors tant on a moni pasteur akomi kwa na tuni pasteur bongo ye pasteur biote ngana na bali te omoni mwasi ko bala babala ka bibala bala te mwasi déjà sa boti lokola yo boeza mwasi moko ya bien mwasi moko za déjà na expérience a mwasi moko ko vanda bien na libala. Mobali wana ozalaki na ye seka zaki lokola sapatu na yo te azaki mobali na yo te onzamba ponela ki yo te avant ko bala foko tuna nzambe ngani nazo ya boye ninga nazo bengo je sens mona on senti quelque chose que yoza mwasi oyo ya nzambe aponelinga boyebi mibali ba ba kitoko mibali ba na maloba sukali po mibali mingi po ça moi si je t'aime boko ça une année otuni pe mobali di est-ce que linganga oui na lingako bongo bisanga te po nasina bala o déjà yung ne so osuni ba mibali ndenge wana bazali ya bozo mona mibali mingi ba ki kanda makasi tamba ba ki kanda makasi tamba moni ndeko mwasi ya bimisi maloba na kati na ye to sola na sima to continuer na o ya pasteur o azana na Nantes nena epsibino abandi ko epse maloba kitoko abandi ko epse maloba kitoko komi ko dorlo te yi ko sepane akoma ko ya ko sunga ye bana so ba ki classe azui bana so ko mo fi ngazana musala ko se déranger te na kendo zolo bana na classe akendo ko zolo bana na classe aina bana na ndaku afandi na bana ti mama na bango ko ya vraiment akoko pesa ye bolingo penza mona mwasa bi mama ni tu na se retrouver ki penza na moni azaki vraiment attentionné aza ko linga nga penza makasi to koti bolingo to koti pe na lieu sacré oh pasteur alobi omoni nde naza boye normalement nakokende na lieu sacré te mais lokola aza mwasi oyo nga na lingi oza mwasi oyo penza na lingi na bala na vanda na ye voilà naza ko se permettre kokota ona wapi na lieu sacré mwana mwasi boyebi ka bana basa vanda même ko lebele pe a moi aspirine na buto azui te aosala nini akomi tika kakati
mwana mwasi mpe abitiki babandi kosala babolingo na bango na paster babandi kosala babolingo paster abandi kotala mwana mwasi wana ndenge akenda kozwa bana na classe akenda kotika bana na classe paster abandi kolakisa susi na ye epai ya ndeko wana ya mwasi abandi koyebisa ye oyebi nga na vi na nga na bota te nde na okende otika bana boye oui bana no bakomi bana na nga mais ce ne sont pas les fruits de mes entrailles ozomona soki ata oboteli nga ata mwana moko ekosala nga bien omoni vraiment ndenge nakenda kotika bana na yo nake kozwa bango ezosala nga esengo nangi nga mpe na vivre vie wana ya kozala papa nazala mpe na bana oyo nga na boti na mokongo na nga moko ekozala mpe bien kosala nga bien vraiment sikoyo mwana na mwasi atabi oyo akozala papa mo malamu ndenge akenda kotika bana na nga akenda kozongisa bango soki pakala bango amabongo mwana mado bana balie tengo na musala na kozonga boye aosala bana bapati donc papa penza ya ndako papa penza mais pasteur ayebisi sero na bimo to kova na ndako moko te kwa to balani te nga na kobanda koya kaka koyanga mna banda koya na kobanda koya kotala yo kaka pona ezala mabete koma te ona kotaki libala na kobala yo bolingo ndenge ezala kabandi koyebisa mwa mwasa bina moni pasteur akoti susi ya nini ya bana abi aza na posa ye mpe abota soko botelinga ta mwana ekosala nga bien na kosepela penza ekosala nga vraiment kitoko makasi na kosepela mwana mwasi mpe atabi mutu kina tika bana nga na classe bakutu bana ye te mutu elemela bana nga bapate ayeba bana nga mwana makdo nasala nini na cd de toute façon nga mpe na mwana mwasi mona lingi na kobota na bota bana na ngai lokwa pa apesi nga promese libala tobalana na biso ezalaka bien mobalo nazalaki na ye alaki motu pasi jigolo abotinga bana mibale akei oyo lokwa aza pasteur soki tokovanda bien akozala bien na ngai na kovivre bien na ye tokozala na ye malamu mwana mwasi akalkile mikolo na ye oyo mwasi akumbaka zemi mwana mwasi azwi zemi ntango mwana mwasi azwi zemi ayebisi pasteur posa motema na yo ekokisami ndenge naza boye nakumbi nasali teste eza positif pasteur asepe aleluya yende kebere sheke kebere kokokokokoke yekekekekekeke aleluya apesi ye babisu partout pasteur vraiment asepeli oyo apenza ke kosepela mwasi atala bi pasteur ki na posa mwana mobali asepeli boye vraiment mpo na zemi oyo kutu nazalaki ne oyo abotisinga bana mibale atikeli kosheri nga te mwana mipasi amipesi komipesa ntango zemi epusani ekomi na 3 mois pasteur alobi omoni sikoyo ndenge zemi epusani boye fo nasali nadeklare mwana mpo nakoka kosurvenir na babesoin ya mwana mwasi abi probleme eza te odeklare mwana bakamati basali nini basali déclaration ya mwana nzoka pasteur na poche aki na mukanda te azalaki na mukanda te pasteur azaki polele ndenge aza na reine ayebisaki mwasi ke lokola na ye na reine na umeli nanu te yango naza nanu na musala te me ayebisaki ye verité te kaza na mukanda te likambo mukanda abombaki alobaki te alobaki naza mutu ya sika na reine lokwa na mipesi mingi na musala ya nkolo yango wana nanu naza kosala te yango naozala na temps naza na temps mingi ya libre tout ça ntango ayebisaki fa déclarer mwana moni fa na déclarer mwana na ngai ekosala malamu tout ça mwana mwasi andimi mwana na yo bongo déclarer te mpo na nini mwana mwasi alobi tito bande kozala na pasteur mama mpo na ngai nayebi kaka mosali ya nzambe ayaka kotala nga alalaka na ndako na nga ntango mosusu 1 jour 2 jours akendaka abi mpo ezala mabe te esika nazaba mwana teke ye boye malamu na officialize yo kaka ntango na kobala o tout ça me tobota nanu mwana adeklare mwana ntango adeklare mwana ndenge ezala bopesa bapapie bosala boyende pasi aye kolobaki omoni ndenge naza awa nazwaki nanu bapapie te mwasi abi oza mokanda te o te nazalaki na mukanda ya maladi abakisi sino lokuta na likolo nazalaki na mukanda ya maladi me mukanda na maladi basaki nini babotelaki ngango bazongiseli nga kaka récépissé non droit de travail babotelaki nga mukanda naza susu na mukanda ezopermettre nga nasala te siko ndenge na déclaré mwana boye nakozwa mukanda na nsima mwana mwasi alobi nga mpe aveugle d'amour natali kaka ndenge azalaki na bana na nga bongo oyo aya kozala ndenge nini nga mpe nayebi bon problème eza te
oza papa na mwana nazo kende kobota oza na mokanda permettre yo osalaka o survenir na ba besoin ya mwana na yo mwana botamaka te mwana botami mwana ntango abotami pasteur azwi mokanda pasteur azwi mokanda atie na poshe wo pasteur ayaka akendaka akendaka mwasi mpe alobi na mona yango normal lokola alobi ke po tovanda mpenza esika modo nde toosala bolingo wana ya lokola bolingo eza na secret toboti mona alinga mingi me mpo ebima na bandimi na ye ebima na miso ya bato soki tobalani mpo bato balanda lokola mabe te ke pasteur azemisi mwasi yango wana baza kokovanda esika moko te nzoka nde nyonso wana ezalaki lokuta pasteur azalaki na mwasi nde na ndako baza bango mibale basan papier na ye na mwasi na ye bazalaki na mikanda te lokola baki na mikanda te pasteur akutani na mwasi aza vulnérable mwasi oyo azalaki na détresse mwasi oyo azalaki na souci azalaki na manque azalaki na besoin ya moto asani akwanya ye yango nde pasteur ayaki kosala hypocrisie nyonso to epai ya mwasi asali technique nyonso to abimisi mokanda ntango pasteur azwi mokanda akomi likolo moko na kati likomona libanda moko ya ekomi ya mame ekomi ya mame ndenge nini pasteur abomba vraiment jeune na ye malamu mwasi atikala kutu koyeba teke ndenge non po ayaka mingi azalaka mingi tusa nzoka nde pasteur na mwasi na ye ndako bayokanaki ke lokola mwana mwasi naza française biso mibale boye pasi na pasi wana mpe bazalaka na bazalaki mpe na ndako te bazalaka na foyer esika batya bango mwasi na mobali na foyer na reine kuna baka na foyer bayokani na mwasi pasteur atalisi mwasi abimama na pasi oyo boto oza nango modele boye nga mokanda te yo mokanda te lokola nga na mobali tikanga nasala nini naluka mokanda nde kokuta nakutanaki na mwana mwasi oyo nde apropozaki apesi babolingo nyonso abendi ye mokanda ntango azwi mokanda na ye pasteur mbangu ake koluka mosala pasteur azwi mpe na mosala po azwaki mokanda avec droit de travail aza parent français pasteur azwi mosala aexplikaki mwasi donc mwasi ti mobali na ye azokende kosala ekobo mwasi akangi motema parce que ayebi ke baza na but na bango baza na intérêt mo baza koluka mokanda na bango yango nde mwasi asaki nini akangaki motema ti mobali akendaka mwasi azali pasteur azalaka na mwasi na foyer na reine bato boza na reine boyebi lisola pasteur oyo ana mwasi na foyer na reine azwi mokanda mpe afi wana eloko alukaki lokola azwaki pasteur akomi mwa boite siko mwasi mpe anda batelemeli ti papa olukaki mokanda oso ozwi nga makambo oyo ekoki nalingi lisusu te boyebi sikoyo mwasi abimisi sikoyo kibo mwasi patience wana esala nini esili ye sikoyo ndenge patience wana esili kaka ye moko mwasi moto aye kozwa telefone aye kobenga mwana mwasi apesaki pasteur mokanda alobi mama natikeli mpe mobali tamula ye boboti mpe na kobota mwana ekoki mobali nanga akoya kolala lisusu epa na yo te mobali na yo nani abe bo mobali aboti yo mwana aza mobali na ngai nalingi lisusu te po mwasi abanda kokanga motema soki pasteur aye te mama na mwana kuna azobenga pasteur soki ata mwana asala atie telefone na litoyi pasteur azonga ndenge mwasi asala mwana azosala soki donc azoyoka makambo wana nyonso pasteur alambaki mpenza mwana mwasi oyo alambi aza na moins de 40 ans alambaki ye mpenza kolamba akalingaki asezonaki ye mpenza asezonaki nayebi te baverse nini oyo atangelaki mwana mwasi wana donc asezonaki mpenza koasezone pasteur azoki mokanda ndenge wana mwana na mwasi ntango mwasi sikoyo mwasi ya ndako aza ba age mwana pasteur mwasi oyo pasteur kelinga libanda aza mwana moke aza jeune par rapport à pasteur moins de 40 ans mwana mwasi atali kola atali na se abi ya bon donc yo yo kosakana na ngai pasteur abi eza kosakana na yo te babandi koswana eya kosakana te ezanga mpe moto ya liboso te pasteur abandi koloba maloba mabe eyanga moto ya liboso te boyo ezanga moto ya liboso mobali okuta boti bana mibale abali yo te atiki akei ngai nde moto faki na bala yo wana bana mibale obota te mobali abotisa bango sika abalaki yo te atiki akei bonga naza moto ya liboso oyo nasali bo naza moto ya liboso te soki okotia mpe na bareseau sociaux otie na yo je m'en fous nayaki na besoin nazwa mokanda nasi nazwi mokanda naza parent français mokanda mpe etikali yanga mpe ya libela azwa mobali no mosusu abala yo ngai naza kuna te tusa yo oza mayele te mobali ozomwaki mobali ayaka kolala na yo te mobali azokosa yo ke na église koya te mpo na bandimi nyonso to nalobelaki yo wana
ozaki mayele te mwana mwasi oyo azali kaka bana na biso na biso bana na biso bauta ya Congo oyo mwana na biso auta ya Congo mama na ye moto adeklara ye na ndenge aya na ndenge akoma française na mama ne bayokanaka lisusu te na ndenge aboti bana na mibale libala na kobota bana mibale ndenge abota bana mibale wana moma na ye apekisaki abi te mwana mobali oyo te lokola bana yango bazalaka mitu makasi bakomaka bango balinga baplace ya baparent nda abotaki bana wana mibale mobali akimie mobali atiki akei ntango azwi paster abombi peti okoyebisa nani mama apesaka conseil ya liboso oyokaki te nani akopesa conseil mpe ozalaki dans les besoins omoni ke non awe na échoué nazwa susu mosusu nakozanga koyoka oyo mpe eza mabe makasi il faut boyokaka baconseil mokolo amona moi liboso nyonso azwi biso makambo wana nazongelaki jeune fille wana mpona apesaki mpe conseil paster azwi mokanda eloko sikoyo erevolte mwana mwasi oyo yo so ozwi mokanda oza nango deja na poche ozosala olobaki mpo survenir na babezo ya mwana na yo pesa monga kolia ya mwana olingi te ali kopesa azopesa 50 € s'il vous plaît 50 € yango apesaka comme pension alimentaire mwana mwasi yango mpe lisusu na bolingo epai ya pasi nakende kofunda ye na meme na tribunal 50 € yango paster asaka nini apesaka ayebisa so okende kofunda mosala nasaka eza malonga te nasaka mosala ba intérim kende kofunda nga so okende kofunda do asigné mpenza kake nasigné yo mae nasigné yo mae do paster asigné do bapaster a modèle obe lokuta na lokuta botala susu oyo toyuti komona abomi mwana ya bato na Congo paster oyo mosusu awuti kobama mwasi na Afrique du Sud ndeko mami ke son âme repose en paix eya na ndeko mwa abengai nga parti Afrique du Sud abi mama nakopesa lisolo oyo ebandeli ti suka ndenge mama mami atiki biso boye paster oyo escroc moyibi botala ndenge boza kofingisa basali ya nzambe oyo baza serie toloba te tokotia bino na saki moko te ndenge nini toloba te ta ndenge boza kofingisa basali ya nzambe oza tomaka na garde naza paster naza oin ne touche pas mes oin bondumba na baoin lobi ngai ye bandumba minene na ndenge secret babima na protocole mabe babimaka mingi na bafemme mariée soki boyeba te babima na protocole mabe babima basa évangéliste mabe babima na basa badiacre ouin quel ouin yango Christ akosa te Yesu Masiya aloba na mokolo ya siko koloba Seigneur, j'avais guéri les malades à ton nom. Et moi, je te dirai, éloigne-toi de moi. Toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et ça, na kati ya Bible, passage wana. Balingaka koloba yango te po bayebi ke baza na débauche makasi. Bazaka vraiment na kati ya débauche. Ba passage ya bongo balinga otanga ngo te. Balinga kolakisa bato mabe wana te. Po bango moko baza bato ya débauche. Baza na bondumba makasi ba moins sérieux ba escroc ya malamu bazali me baza moki ya mabende baleki ebele ba gros bisous na yanga ya pasi pe ya bisengo yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus je te fais de gros bisous Baptiste l'angolaise la fille de ma mère La fille de maman, je te fais de gros bisous. Maman est génie, mon gars, pour moi, bah, bisous, n'a eu belé. Maman était dans la papa et de Diawakan, je te fais de gros bisous. Ya mette au lekina yo. Bah, bisous, n'a bino nyonso. Merci, n'a bino nyonso, tout bandeko nanga. Ya Marie-Paul, je te fais de gros bisous. Bah, bisous, n'a bino, tout bandeko. Au bout disposerateur, n'a bino. Pona kota la maman, il y a ni tout. Tope, pona koyoka. Maman, il y a ni tout. Bijou kala la béton. Je te fais de gros bisous. Bijou kala, béton. La qui s'en a fait qu'on a béton, te. Bijou kala la qui s'en a fait qu'on a béton. Ba gros bisous na bino basi ya sango, ba bisous na bino ebele, ba gros bisous na yo. Ya dette ya batu ya papa Gabe ya tembo, je te fais ba gros bisous. Wana ya batu.
ya Odette wana ba yaya bato ya yabe ya Zakari yabe ya pe azalaka na ba oyo ayeba yaya mala nduzubu wana ba yaya bato ya yabe ya Zakari lili tike mwana mère je te fais de gros bisous mwana mère tu me manques mi kolebele bobo kisinga boy ndenge nini en tout cas ba bisous na bino surtout basi ya sango na sali bino ba bisous na bino ebele ba bisous na bino nyonso tu bolingaka mama Elia ni to bosepelaka ata poso sepelaka na ngate kamata ba bisous bino tout na pesi bino ba bisous ebele merci na bino nyonso ba abonné na nga na pesi bino merci ce koza abonné te na sengi pe na yo o s'abonner na Elia Nenitu TV okuta masolo kitoko ezalaka awa na Elia Nenitu TV masolo ezalaka awa ezalaka kitoko makasi moi ndenge boseki Betty Kapuku mwana mère je te fais de gros bisous Betty Kapuku wako tu ba bisous na ebele Olivier Essele fait de gros bisous na bokilo nanga Mati Couture je te fais des bisous Mati Couture moi de la femme elinge si la mama zuka aliputa na ete mama ti yo bongo na ma bokilo keba na kokotela ozega ba bokilo ye biso ba bokilo to change na biso ba côté pamba Keba na yo kotela ozege ya bokilo Olivier Essele mon fils je te fais de gros bisous merci beaucoup na bino nyonso katika pesa leki ya moto na États-Unis skozali sayelanga ba bisous ebele na bakapesa nyonso kobosa na pete benga Sylvie Mukadi bisa yepeke yaya kuna asali ba bisous ebele merci beaucoup que Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube Chanel bana bet boss bye bye